Capage TV. Capage TV. Capage TV. Amen. Zambi wanyakulama. Amen. Zambi akulama chendelele tato. Amen. Ingamba ni Zambi au ikala nuende nebe biteke. Capage TV. Capage TV. Merci. Merci Jean-Paul. Yosa monene papa yo tonda na nguya yanga vita mokonzi nkumu monene naluka yo na komba baveye bajene ba retraite samba bantoma nzamba basakoli maladi nini olembana nango yesu kobola nini jo okoka te kosilisa probleme nini yaya goliate nini yango efelo nini okoka te kokwisa tala na mwana nakomi na suka liboso mai ya mona na nsima mampinga ya falo moyoki losambo oyo tozongi na yo totikala jamai koyokisa soni wow! belela nzambo oyo belela nzambo. Merci beaucoup pour votre accompagnement, votre disponibilité. Nous sommes la Fondation Mike Alambaye et aujourd'hui nous avions à cœur de pouvoir faire une descente sur le terrain, la question de pouvoir assister nos frères et sœurs, nos parents qui passent leur confinement dans des conditions pas trop améliorées. C'est comme quelqu'un qui disait des confinements, mais n'ayant pas de choses à mettre sous la dent, c'est une sorte de suicide, quoi. Voilà, nous débrouiller. Tout ce qui est ici, au niveau de la Fondation Mike Alambaye FMK, aussi les Longona, département social, l'église dans sa présence ministrieuse. Nous avons ici pour ça la descente sur le terrain pour assister à la pour nous dans hospice vous savez que ce sont eux d'ailleurs les personnes les plus exposées en rapport avec cette période très difficile, cette pandémie en train de ravager les familles à travers le monde, mais aussi à Kinshasa. Nous irons également voir des enfants dans leur centre, c'est-à-dire le orphelinat. Nous en avons les pétroliers
foi. À part cela, nous ferons pas encore. Nous ferons un passage à dans deux centres hospitaliers, notamment à Kalembele, mais pour voir les enfants, pour voir le Togo, notamment, probablement, sous la Pépéni. Et puis, à part cela, nous avons également pensé comment quand même administratif, il y a la commune à Bissau. Parce que très généralement, on a comme l'impression qu'il y a beaucoup de Sanabango. Nous sommes à Douala, nous sommes également très proches de la commune de Kinshasa. Et voilà, le programme, c'est ça en fait ce que nous allons faire aujourd'hui. Comme nous avons quelques produits de première nécessité, pas de compagnie quand même, vous savez que tout ça est dans des délais, parce qu'il y a un système un peu toujours. Donc ça devient très compliqué de plus en plus. Alors c'est pour ça qu'il faut faire de quand même construire. Le souci tout simplement de répondre aux équipes, mais aussi également les vies. Parce que nous avons souvent un problème sur Batonanzan. Très bien quand il faut prêcher, mais entre prêcher la parole de Dieu et la vie, pas de problème, père. Non, ça la boulot, c'est la grâce de Dieu aujourd'hui, tout ça quand même, je crois que ce côté sur. Non, peut s'en faire. Ça va se passer à la Bengue. Les gens sont handicapés, on a même des familles, d'ailleurs, on a foyer là-bas. On va faire également un tour là-bas. Je pense que nous avons suffisamment, assez suffisamment, pour quand même convenir. Mais également, je sais que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous avez l'église, nous sommes dans le quartier, comment on va aller tellement de gens, c'est un peu ça, ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui. Je voudrais ainsi dire, tout simplement prendre de bonne foi, Nathalie, l'écho, tout ça déjà là-bas, a estimé que qui pouvait nous accompagner aujourd'hui, à vous tous la main sur le cœur. Merci énormément. Merci énormément. C'est pour la protection, parce que nous avons un bon pour les camoufles de Maza. Nous aurons toujours d'ailleurs que pour la protection de la Minga, tu n'as pas besoin d'avoir des millions. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions. On a toujours quelque chose à donner à l'autre. Donc, si vous avez des millions, au moins on peut que vous ayez un autre côté, nécropole entre ciel et terre et ciel, terre et ciel. C'est pas. Voilà, ça revient en même. Donc, tu as que sont infiniment reconnaissant pour ce jour que tu as connu dans ta préséance. Et voilà qu'au moment marqué, au temps voulu par toi-même, tu l'as rendu possible. Père, nous voulons répondre à tes saintes écritures, mais en même temps les vivre. Je prie Dieu de grâce que tu couronnes cette sortie de succès et de réussite. Que ta grâce nous accompagne partout où nous passerons. Nous avons besoin de ton accompagnement. Nous avons besoin de ta présence parmi nous. Sois avec tout chacun de nous. Te permet également qu'il n'y ait pas d'incident, d'accident pendant tout notre parcours. Nous te remettons ainsi toutes choses. Soit notre Dieu qui nous guide, soit notre Dieu qui nous protège, mais soit également notre Dieu qui nous donne la joie et la paix. Seigneur, encore une fois, je te prie que tu ouvres cette sortie, cette descente sur le terrain de réussite et de gloire. Permets, Seigneur, que la joie soit communiquée à toutes ces personnes que nous allons visiter. La gloire ne reviendra qu'à toi et à toi seul. Nous t'avons ainsi prié. Avec action de grâce. Amen. Là-bas, vous avez triché. Jean-Paul, viens. Non, tu dois danser, Jean-Paul. Tu vas danser, Jean-Paul. Tout. Tozobina wakuna shabana waneni. Wakwela muyenga Zanga malobei shabana wani lelelele Wani waba moyi shabana wani Wani wakwe ngoma ni vyone Wani wakwela muyenga shabana wani welele Apona yesu eto
Allez, binoko, binokosi, bona Yesu. Louange à boye, lola yazame, massage ya boye, kembo nase. Louange à boye, fomola kalola zambe, massage ya boye, nokisa. Wow! Où est le chef du bureau? Un mètre. Gérer le fait du bien qu'on a amené ici, en tant que père de famille. Nous avons réceptionné, à notre tour, nous allons réceptionner dans les quartiers. Alors, chaque quartier aura une partie des véhicules aussi pour pouvoir mettre ça au profit de la population. Et voilà, à vous, Pasteur, pour remercions. Nous vous demandons de continuer à l'écoute en contact avec la population. Parce qu'il y a encore beaucoup de besoins que vous pouvez prendre en compte. Il y a encore beaucoup de choses, il y a les campagnes. Je vous demanderai de pouvoir songer à sensibiliser. Parce que quand on chante, on peut bien sensibiliser par rapport aux médias. Azali fidèle, milolo, milolo, tukutukutu. Par ici, s'il vous plaît. Chekina peut s'avancer ici. Venez par ici. Venez par ici. Mokili balingi bayeba wapi Nzambe na ngai. Nzambo ya ngai avandaka na lola. Bamokili balingi bayeba wapi Nzamba gabi. Nzamba mloba avandaka na lola Yesu.
qui les reçoivent. Les gens essaieront de nous dire que nous sommes en train nous sommes là, nous sommes là, comme vous pouvez le savoir, l'esprit enfant assister nos frères, comme vous savez, ce sont le plus disposés. Dans les hôpitaux également voir les enfants dans quelques centres hospitaliers. Alors nous sommes dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous avions pensé également commencer par la grande pompe. Nous avons été voir également notre communauté. Et finalement nous disons qu'on doit également aller à Kinshasa, nous recevoir pour nous inviter désormais dans le cadre de l'église. Alors voilà les raisons qui nous appellent. Nous avons là quelques produits que nous allons mettre à disposition pour les administratifs de la commune, qui vont pouvoir nous accompagner dans la gestion de nos administratifs. Nous avons notre activité préalable pour nous consulter nous avons l'eau, nous avons également du gel, des infectants, nous avons du savon, je ne sais pas quoi d'autre. Voilà la raison qui nous appelle. Merci beaucoup, pasteur. D'abord, nous applaudissons pour les gestes. Merci beaucoup. Une fois de plus. Nous sommes la municipalité de Kinshasa. Nous encourageons ces gestes. Parce que là, vous répondez à point nommé à l'appel à la solidarité nationale lancé par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le coronavirus, c'est quelque chose, c'est une pandémie qui n'est plus un secret de polichinelle, c'est connu de tout le monde. Et les gestes pareils valent leur pesant d'or. Nous sommes très contents de vous recevoir ici dans la commune de Kinshasa. Et nous serons toujours à vos côtés pour vous accompagner, surtout que vous avez laissé entendre dans un proche avenir, il y aura un baptiste, une église que vous allez construire ici dans notre commune. Merci beaucoup. Et au nom de tous les Pinoises et tous les Pinois habitants de la commune de Kinshasa, nous ne pouvons que vous encourager à faire davantage. On a besoin de vous. Merci, je peux voir, c'est... Je peux commencer mon aide. Distanciation sociale, s'il vous plaît. Même les journalistes. Je n'en ai pas, je pense. Ici. Ici, après avoir fait ça, nous jetons dans nos poubelles. Il y a nos poubelles qui sont là. Nous pouvons avoir occupé ça. Distanciation sociale, s'il vous plaît. Comment s'il vous plaît,
tozobina we lelo mutoke kovima awa mpona ya yesei aka lelo mabine kotokawa tokawa ale bina kasi binako binakasi ale binako binakasi mpona yesu louange aboye lola ya nzambe massage na boye kembo na se louange aboye fongola kalola nzambe massage ya boye nokisa hey shabana wane hey shabana wane hey shabana wane Alors, tozawa lelo d'abord toza une dame de merci permettre que mokolo ya lelo je te fais merci également ma responsable ya bana yo na équipe no kwatoke alors bisoto lelo na cadre de mission mais tosangani na département ya social l'église na biso na conférence ministre tozwaki likanisi olobi toya tovisite mpe bandeko na biso vivant avec handicap lelo bokono ya coronavirus ezoravage mabota eparalyse bafamille ozala contaminé ozala te na yango ozala te na yango te tout le monde eparalyse misala eza lisusu te alors que toyebi ke ebele mpe kati na biso bamama mpe batekaka mpe po balesa mpe balesa bafamille balesa mabota donc eza situation moko ekomeli biso esemble koparalyse presque biso nyonso alors nde boye tozilikanikola mpe pie oyo toza na yango na bandeko na biso biva avec handicap eza mbala liboso na koma awa nde boye toye korépondre d'abord na mission oyo nkolo apesi biso bible elobi eyamba ya solo eza oyo ekabolaka na bayeba za na pasi bayeba zangi elingi koloba teke toza na bamilio te toye kaka topose geste ya motema po tobikisa ta libota moko eloko mosu ezotouche biso c'est que tokonstate que toza mpe ntina bana awa on se dit soki baparent bakokoteka te soki baparent bakokende misala te kosala te misala na bango maboko te bana oyo baosuka ndenge nini
ndeko moko azali koloba koconfine bato oyo bazangi eloko kolia eza lokola oyembika bango nde boye toyaki awa tomemi basaki ya semoule ya fufu toza na baloso toza na madesu toza na sukali toza na basavon toza na mafuta epermettre bamama bolamba bana oyo balia nini mosusu tomemeli bino mpe mai ya sukali cetadire bajus mai ezali mais aussi toza na baboîte ya conserve basardine toza na baexeter bokabolela biso mpe bana oyo babiscuit toza mpe na babiscuit mpona bana mais toza mpe na badesinfectant surtout na période oyo il faut mpenza que tokabola yango ata misatu 5 na mutu pour que ozanga desinfectant te otamboli moke otiango na maboko obili moke otamboli otiango na maboko très important bamama na ngai toye mpe na balave bain bakantine ya biso kosokolaka régulièrement maboko il faut bondima mpenza que tosokolaka régulièrement maboko ekoépargne biso na barisque ebele ya bacontamination tala likanisi toyaki na yango raison ememi biso awa na moi ya lelo bamama na ngai bana nzambe ya lola apambola bino ezali mbala ya suka te ya liboso mpe ya suka te c'est vrai eza ya liboso kasi ya suka te nzambe oyo atie biso makanisi oyo akopesa biso susu baoccasion ya biso komonana mon ami bouge un peu au-delà ya badésinfectant ya balave main mama nana heureusement namoni bino boza na bamaske totambolaki na bakache ne oyo boyebi bino moko ke kolata yango port nango na Kinshasa atoloba awa ekomi obligatoire libeko ekomi ke soki oza na cache ne te ozofutama nde boye toye nango tokabolela mwa bandeko bazali oyo bazangi yango pour que biso nyonso tose protege nzambe apambola bino mama nana ye nde responsable voilà Amen, papa. tosali boye kasi nafanda ok maintenant okela lobi toyemba toyemba le bota bato bandi awa epi nyanso ya kuna bamama bolobi ya kapela esofo toyemba na biso toyemba na mal à l'aise. Maman mène à Emma. Nzambi wanyakulama Nzambi akulama chendelele tato ingamba ni Nzambi au ikala nuende nebe biteke baba yonso juya ni mwabe wonso ubwela bibi bikanguka bwalu bweba amen Nzambi wani akulama amen tone chendelele yakubele sila kumpala Kombo na papa disa kombo ero
mokonzi nkumu monene naluka yo na oma baveye bajene baretraite samba bantoma nzamba basakoli maladi nini olembana nango yesu kobola nini jo okoka te kosilisa probleme nini yaya goliate nini yango efelo nini okoka alebenga ya zoyoka luka ya zanane iye moyo kilo sambo yesu azali fidele iye moyo kilo sambo azali fidele Un mètre. Nous sommes la fondation Makalambai. Cette pandémie pardon? Vous allez soulever quelque chose avec toi? Et à Kinshasa également. Nous avons à cœur de pouvoir visiter quelques amis dans image ya senga bato baza ya motu
Zapona Yesu tozobina we biso tokolema te tokosanjola tokokende te tozolala we tongo ekotana etana nango lelo tokokende te tozolala we soki mvula ekonoka enoka nango lelo tokokende te tozolala we kaka ekobeta ebeta nango mpona yesu tozobina we lelo motoki ekobima wamona ya yesu aka lelo mabine kotokawa tokawa koto wa bina kasi ako là-bas vous avez triché. Jean-Paul vient. Non, tu dois danser Jean-Paul. Tu vas danser Jean-Paul. Toutou. Tozobina wakuna shabana wane wakwela muyenga zanga malobei shabana wane lelelele wanwa bamoyi shabana wane wanyu wakwe ngoma nibyonde wanyu wakwela muyenga shabana wane welele apona yesu tozobina we lelo mutoke kovima wapona ya yesu aka lelo mabine kotokawa ale binakasi ale binakasi pona yesu louange aboye nzambe masanjo yaboye kembonase louange aboye fongola kalonga nzambe masanjo yaboye ndokisa Shabana wane, hey Shabana wane, hey Shabana wane. Déjà. C'est peut-être la main. Ici, nous avons du gel désinfectant.
du savon. Il y a plusieurs articles. Donc, il y a la semoule, nous avons le riz, nous avons la haricot, nous avons du sucre, il y a le lait, il y a le pampers, comme généralement il y a également une maternité. Voilà, tous ces bébés-là qui vont naître, voilà. Je pense que quand on va faire cela pour nous être utile, nous avons également nous avons l'eau, nous avons quelques poids de cancer, notamment la sardine, que des etc. tout ça. Sinon nous avons à faire, le cœur, vous savez, ça avec joie. C'est juste une petite contribution de notre part. Je pense que ça aura permis d'alléger également la tâche dans la gestion de nos personnes, également de nos patients. Au nom de tous les personnels de Vigiana et à mon nom propre pour vous remercier la population. Vous savez que nous sommes dans une guerre où ceux qui sont en avant-plan sont les personnels soignants. Et vous savez aussi que nous sommes dans une précarité déjà. Et quand le malade vient ici, pour lui, il est interné pour 14 jours. Vous voyez, quand il est interné pour 14 jours, déjà il y a un confinement, les activités sociales sont réduites, les activités commerciales sont réduites. On est obligé, également, non seulement de le prendre en charge convenablement du point de vue sanitaire, mais aussi s'occuper de son santé. Les médicaments qu'ils prennent doivent s'accompagner également de quelque chose. En tout cas, nous sommes vraiment reconnaissants pour ce geste, combien louable. Parce que la fois passée, nous avions lancé un appel pour les personnes de bonne volonté puissent venir nous aider également à lutter. Parce qu'ensemble, je pense que nous allons lutter contre la pandémie. Et c'est toujours bien quand ça tombe sur les autres, mais quand ça vous prend vous-même ou un membre de famille, on voit comment est-ce qu'il y a un peu de désemparement dans les différentes familles qui nous viennent ici. C'est comme ça que je tenais réellement à vous remercier et que le Seigneur vous bénisse. Oui, il n'y a pas de souci. Merci. Merci Jean-Paul. Yosa monene papa yo tonda na nguya yanga vita mokonzi nkumu monene naluka yo na somba baveye bajene ba retraite samba bantoma nzamba basakoli maladi nini olembana nango yesu kobola nini jo okoka te kosilisa probleme nini yaya goliate nini yango efelo nini okoka te kokweyisa talanga mwana nakomi na suka liboso mai ya mona na nsima mampinga ya falo moyoki losambo oyo tozongi na yo totikala jamai koyokisa soni wow! Belela nzambo oyo belela nzambo oyo alebenga ya zoyoka luka ya zanane iye moyoki losambo yesu azali fidele Voilà, merci Je vous remercie. Comme j'avais dit, je le répète encore, la difficulté, il faut qu'on se dise de vérité, c'est que les gestes, il est louable, il est encourageant. Et si le Seigneur vous donnait encore une autre possibilité, n'oubliez pas que vous avez ici les gens à Vigiana. Ce sont les consommables et nous avons maintenant là plein de malades. Avec la prévision, bientôt on en aura encore plein. Donc ce qu'il faut que, si vous avez encore de moyens, pensez à Vigiana pour que nous puissions aider convenablement. Ça va nous ne manquerons pas de parce cœur. qu'on va pouvoir essayer Amen. Priez pour nous, que le Seigneur nous bénisse également pour pouvoir nous assister. Merci. Merci à vous aussi. Alors, sans plus tarder, donc, nous rendons notre dernier dans le point de chute d'ailleurs. Donc, c'est le
Merci beaucoup. Merci beaucoup. talanga mwana nakomi na suki liboso mai monana nsima na nga mampinga ya falo oyoki losambo oyo tosongi na yo otikala jamai koyokisa soni baye wow! Sala ya minene nalingi amona fongola talola nokisa tamvulawa babasiki ya maombi mufanwa Merci beaucoup. Bien content comme vous le savez, Baza Bato Baza les plus exposés à la période de la pandémie de la coronavirus. Alors, on n'a pas fait ma commune dans un milieu débrouillé dans le cadre de la Fondation Maïkalamba, FM Pancic, conjointement dans le département de la sociale de l'église, et le pasteur pour Sangani, pour le but, que tout son débrouillé quand même quelque chose. Administrateur Bozali, vous avez géré Bango. Donc, nous sur la disposition de l'administration, vous voyez, pour prendre soin. Il y a pas de pour la mission. Donc, pour le moi, particulièrement épelé, faisant la CEMU. Confinement, c'est vrai. Mais nous avons confiné, soit lié de l'autre côté, et on a besoin d'y aller dans ma casse. Donc, alors, nous avons la CEMU, nous avons la loso, nous avons la spaghetti, nous avons la mafuta, nous avons la mafuta, nous avons la sukali. Nous avons un biscuit. Nous avons l'osso, on a sémou, on a sucre, nous avons un bateau, on a jus, on a biscuit, on a mille, on a gel désinfectant. Voilà, on a gel désinfectant parce que tu as quand même accentué sur le respect à la mesure barrière. C'est vrai que nous avons autant de donc c'est un fait tellement naturel que et ça les mis mon gouvernement et consort, tout le monde distanciation. On va se comprendre, je pense que nous avons un message pour que les avocats vont se contaminer. Alors, donc il y a quelques lave-mains, nous avons un gel désinfectant pour que les gens ne soient pas sales de la carrière. Nous avons une boîte à concert, la sardine les alliés. On a huile végétale, qu'on est exécuté, on a tout ça. Et sur la bisouata, tant qu'on va tomber la mignon là-bas. Et pas une azar. On de la prendre à bisou. Zambe, on a la bisou. Et tout ça, prochainement, nous avons des bisous. Voilà. Là, il y a beaucoup de temps pour le Vanayon, nous avons des lignes là. En tout cas, avant de regarder les musique, la charité bien ordonnée commence par soi-même. En tout cas, papa, na sepeli na nini, na besi keza me merci. Ko balobaka pe, molinga malamu bayeba pe na tango. Awa ezali politique ya la bio politique ya santé publique na bangwana. Bato bazaka na bongo, wakama, tout ça. Ezalaka destin na bango pe, donc waba bakotana na ba famille na banini na banini mais eloko moko awe basila na vie na bango bakoma ko nous vivons avec la vieillesse. Nous vivons de éviter. Sinon, nous allons alors, dans le moment où il n'y a pas de nous Merci.
ya simbaka bana na biso mosusu tobota bazalaka libanda bakango mikolo nyonso na biso me pa bo tozala na bango tobotanga mokuta moko me tobota bana ebele lelo toza na mwana na biso moyembi na nkolo ayebaka ayebaka abaki abiko lelo ye mpe na kati na pasi oyo na maladi oyo ayape kosula biso eloko ya kolia yango na biso nyonso bitolelaka elaka te pasi nzambe ayebi nzambe mpe asimaka mitema ya bato mpona koya atuka mwana biso yeyo aza mosali na nzambe aye mpenza aye kopesa biso mwa suri tosika mwa na oyo ayebi biso ebele oyo topetaka parce que bino bata troisième âge vous allez plus exposé na makambo donc côté na ndako bini muke kosokoli maboko sokosokoli maboko te maboko so gel moko les infectants tomeni yango mpe ezali ozopakolaka na maboko koko naza na posa na mona yo osimba nzete nazonga wa 5 ans na mona yo nazonga wa 10 ans nakuti yo kaka tamba pamba wa bino oyo mama na ngai ya cité Bethel Quelle
nazomona bino te bakope lelo oyo koko na bino ya mobali walinga koyembela nzambe wakumikala nzambe motu na kolengele nyonso apesi wayembela kaka nkolo lelo alobi bana kovanda koeta bongo bapesaka bongo ngana tala bakoko na ngana tala bango te lelo akoni aye na kabinda okide na nzambe tatelekila Mama Bib, tozali awa mpona komona bamama na biso. C'est-à-dire d'abord mutu oyo atindi biso comme tel azali te mutu atindi biso ezali nzambe mpona nini nzambe ye moko ezali na susi ya korépondre na makomi esante mpe kobika yango. Bible ezali clair esu elobi religion ya malamu boyambi ya malamu kimokristu ya malamu ezali oyo mpe ezali kosunga basi bakufela mibali bavieillard baveuve bavieillard lokola bamama bakoko na biso bana bitike mpe baye baza kobela nde boye na bokono ebeti mokili lelo ezali mpe kobeta mabota na Kinshasa toni lobeli te vrai bato baza na confinement mais ebele confinement ngo bazolekisaka na bacondition moko difficile parce que misala ezate oyo ezali mbula mapamboli misala eza difficile bato bavandi nao na batata yakokabola mwa mike otala nango na bakoko ndeko na article ya biso tozana mafuta tozana babesi tozana bapamperse tozali mpe obimi ozali mama Cécile azali wapi totunani mwana na ye aye mama Cécile yaka nanu te aya nanu nazokende mama Cécile mbolo mama Cécile namoni oyo yo mwana ya mobali moyeni ya kolo ayembelaka ya kolo abaka yembela ya mulu abima oyebaka yesu masiya mwana nzambe aye kosala mbula eza mbula na pambo sikoyo olobi iko na ye merci mama nasepeli na limi omonake motu monene kati na nkolo aye kotala ezali ekoko makasi epo balobaka bayebaka moninga malamu na ntango ya kasi omoni na moma oyo tozala banani bazobanga liwa kasi ntango bato bazima na balabala oyo nauka na bala tozala babangi liwa te balongoli mpe te sepa biloko po baya kokoko nabika na nzambe ye moko amona bana nasala amona nani ye moko paster na bana papa naibika na nzambe Oh,
nzamba milimo ya basakoli malati mingi kolembana na moye kokola minjoba okopase kosinga probleme minyoyo koliate minyango etelo nini Capaz TV.